Suivez, écoutez, voir une seule chaîne, www.nazarientv.com, avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Directement, on a fait exemple, la musée Moro Luambo, ma bien Luambo, grand maître, dans beaucoup. Oyo nzamba bongisi Bala sisi, ya bazali ba pasteur mais ba pasteur c'est ba micro. bilaka na nzambe likolo na ngai. Ngai pasteur dire mokolo moko te na okende na musulman to coopérer to sala basala to tozala ensemble. Oyo bibili Bonjour, je pense qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci comme à la coutumier. Il n'y a pas de souci parce qu'on est ensemble sur le www.lenazarien.com, un autre site, un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Une émission qui vous apporte quelque chose de plus spécial venant du ciel. Je dis souvent que d'ici Kabazouamoni Loboko Nanzam, c'est vraiment pour que Baloba Makamwango Ndenge Ezalaki. Mais ce matin, cet après-midi, ce soir, je suis avec l'homme de Dieu dans la mission et je pense que vous m'oniez déjà dans la présentation et l'émission. Vous m'oniez, mais je vais vous présenter parce que ma paix en Zambé est athée, c'est à la personne du pasteur Diarto Malouano. Mais avant de présenter le pasteur Diarto, je m'en vais tout d'abord prier ensemble avec vous. Nous allons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la vie. Il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il nous donne la vie, pas seulement la vie, mais la vie en abondance. C'est lui le maître du temps et des circonstances omniprésentes, omnipotent mission. J'ai dit merci par ce cantique à mon Dieu, le créateur de l'humanité. Merci beaucoup. Fumu wa bafumu Munganga wa minganga Yesu moko nanga Yesu Nzambe Oyo Nzambe akani Mokakolongola te Oyo Nzambe abongisi Mokakopekisa te Yango oyo Nzambe aloba na binanga Ekoko kisama Bilaka na Nzambe likolo na nga Ekoko kisama Ataba lokeli bota basangani Bakolo mangate Po oyo bibili etatola ponanga Ekoko kisama Alpha Omega Yesu Nzambe na bikamwa Alpha Omega Yesu Nzambe na bikamwa Iloba na nzambe oyo Ekoko kisama Les ans peuvent passer mais ta promesse ne passera jamais Ekoko kisama Ata na bana nanga bilage kolata ndoto Ekoko kisama Non je ne mourrai Déjà de retour, je pense que ça fait plaisir à toutes les mamans, c'est la princesse et la humble servante, ça tu connais moi quoi. Ma bé en Zambé Zawapi, Sokozo Landai.
témoignage elongo yo na bana na yo na be ya nzambe eza wapi soki papa afandi pembeni elongo bozokommente émission ya la princesse nkolo yesu masiya apesa mabe ya nzambe eza wapi soki amema obisika amemi yo soki bazomakisa grade na mosala soki bazomakisa bafonction na mosala mabe ya nzambe eza wapi soki oboyino okoma otelengana ti lelo ozozwa bapapie te mpo oboya jésus mikanda ozozwa te mpo oboya yesu masiya mabe ya nzambe eza wapi yo moko continue se poser la question mais néanmoins bengela la humble servante et na pasteur Dierto Malouano mais le temps pour moi de dire de gros coucou à maman Annie depuis Italie Bologne. Maman je t'aime bien de l'amour du Christ. Aussi à maman Louise en France. Bonjour pasteur Dierto. Bonjour, merci. Bonjour, shalom, peuple de partout dans le monde entier. Merci. Je tiens ma main comme ça. Je tiens ma main comme ça pour vous dire bonjour au nom de Jésus-Christ. Merci. Ngabe na bakse pasteur Dierto. Bino nde ba chrétien solo. Po bisika bino bozaku no ba ndeni. Bisika bino bozali antichrist asaba. Ndaki déjà ça dimi en personne azo séduire batu. Yo do deméré chrétien ti na mboka wana. Zamba pambulo yo ndo zampe. Mais batu ko mo na on fait système pasteur Dierto. Eza système au tiabo. To mo na mo c'est bon, ngana pasteur Dieu na sala ka boy, il façon ko respect, il façon à respect. To bandi mais avant to bandala nina no ko pambola, to ko pesa mbote na yebela bato balinga kayo. Aba lui pasteur Dieu to de na ko basima. Pesa bango na ko. Merci beaucoup, je tiens encore mes mains comme ça pour vous dire bonjour. Soki na tia ka boy, ezali respect na zana envers bino et puis eza soki na tia aussi na bika mo sincèrement au na kati ya motema na nga. Bolinga pasteur dire to bolinga rémission nazarien boza ba Christo ngape na linga bino mingi mama ni na France ya vous êtes belle maman Anne Kalambai moi ta papa Carlos que Dieu vous bénisse. Il y a tout le monde est là donc vous devez attendre comme awa arbenga pour kotanga eko. Mais pasteur dire to ba est-ce que vraiment bino batu oyo boyamba kanengo bibo zo yamba batete ba est-ce que les nazariens zo pambola mabota? Oui, je dirais et je confirmerai que les Nazaréens ne sont pas pour la mabota. Parce que nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone à tout moment. Pasteur Tolanda est un Nazarien. Pasteur Topamba est un Nazarien. En tout cas, Pesserem Sombo, tes pasteur Tiffany, nous sommes là pour saluer que nous avons un message. On a dit que les Nazariens, vraiment, ils sont les pieds à site chrétien. Donc, merci beaucoup. C'était juste l'ambiance de l'émission. Le temps pour moi de dire des grosses salutations. Il y a une ma grosse salutation et pas mon papa, le pasteur Vincent Makela Meshach, que Dieu lui bénisse abondamment, que son Dieu bénisse aussi les Nazaréens, pourquoi pas dire aussi les salutations à son chauffeur, toi Kumbaka, Mosali Nzambe, et pas quoi ils ont dans la voiture, Mobimba, les frères fils, que Dieu te bénisse, ma salutation, ma kassi, na famille Makela, Mobimba, na grande sœur Nangai, puis na Gombeya, qui a été Nzambe à Pambola yo, parce que Diato, topeli bota na nzambe babengaki la princesse po tolobaka boyebisa biso baréalité oyo bozobika kuna na bisika bozali po biso toza kuna te tobotaka mapapu nde bapasi mosusu basalaka sortie du corps akende azonga ye moko kaka biso tosalaka na sortie du corps te mais néanmoins boyedaka biso te bamakambo oyo ezoleka kuna na bamboka na bino nazwi bacoup de fil pasteur balobi actuellement nga mpe nayebi te mais bato mibale babenga balobi mama Tiffany dévoile yango actuellement na bamboka l'étranger to mpe na bamboka bapoto bikini balobi eza na système moko divi kuna mikolo yo soi-disant j'ai pas dit des pasteurs parce que moi je considère et j'aime beaucoup les hommes de Dieu balobi eza na clique moko bofoto benga oka soi-disant ba pasteur balatisi ya bazani ba pasteur mais ba pasteur te ba escroc basali moi clique na bango basinir na ba réseau moko ya ba téléphone ya ba communication ba osala ndenge ni bakoki kotindela message ou bien babengi yo na téléphone bakolobaka ale mfilika moko amopuse ya seconde to 1 minute mama intele ndenge eza awa nzambe atalisaki biso makambo intele epa na yo benga pour que ozwa makambo yango nzambe atalisaki ya kati maintenant à ton tour il faut yosa nini obenga abibenga kaka na numéro oyo yo sikoyo ntango kobenga papa na limbisanga eza question te maintenant expliquer pour que oyeba ntango yo kobenga bango bayoka déjà na ba maison ya communication wana le yo zobenga pourcentage ezokende na ba maison ya communication na sens nini yo okobenga ba crédit oyo kotia wana ndenge
bien ebele facture ndenge ezomata bongo facture ezokende ezomata na lisolo mpo bakobendo lisolo mwa molai ntango bazobendo lisolo molai papapapapa lisolo yango mpe kosila te fo obenga lisusu lobi to lobi okuna sikoyo basali clique na bango na niveau ya maison donc ya baréseau ya communication wana bazopointe bango yo osali pourcentage intel yo osali pourcentage disons bazoescroke peuple to mpe bana na nzambe papa adiarto okokobenga bango banani to mpe olobi nini? Merci beaucoup Maman Tiffany. Na makambo yango expliquer ngai il y a aussi soi-disant basali ya nzambe na kati na yango. Donc carrément la réponse est simple bandeko. Na mesala koyebisa bino soki mosali ya nzambe azokota deja na kati ya makambo ya modelo oyo eza nango escroquerie mais ya ndimi aparticipe mpona likanisa koganye ka mbongo maintenant en quoi tobenge mosali ya nzambe oyo yango eza mosala ya nzambe te. Est-ce que pasteur dire tozomona mpenza ya solo parce que vous voyez l'antichrist ndenge olobaka ke déjà là ndenge olobaka kaka nayebi te mais tozoyeba te est-ce que eza vraiment basali na nzambe to ezaka bato baningi basalir basali ya nzambe ya solo to eza nango bato moko kaka simple mais bapesi kaka identité wana pour que basalir basali na nzambe? Mais lelo soki bolingi oyeba vrai il faut faux moko ezala permettre pour comparer vrai nde oyo oyo nde ya faux. Donc ndenge na mesala koloba na bamission eleki ke lelo Satan asi abimisi baserviteur na ye asali na baeglise na ye siko biso tolobaka te toa bavrai serviteur non mais ngai nayebisaka bino vous avez le Saint-Esprit bosambela nzambe Saint-Esprit nde akoconfirme bino nani faux nani vrai e ya mibale bosala makambo na sentiment te balingami soki Saint-Esprit aconvaincre yo nde yango bosolo parce que il y a que le Saint-Esprit qui ne peut pas mentir. Nga le rôle en tant que pasteur dire na koloba makambo flatter yo po na mibimisa bien pa na yo mais na koko sa Saint-Esprit te bato babenga na bapareil bon eza te ka azobenga po te ya mondimi to nini azobenga po apeso prophétie plutôt mais yo fo benga ya kobenga ka 30 secondes inini mais tango a participer pour que moto azwa mbongo na ye atiango na bakredi abenga na makambo eza nango ya faux ya lukuta na makambo eza nango baprophétie moko eza monte to ya baje par exemple carrément à côté na kata babétise carrément aosala œuvre antichrist mais sans que ye moko ayeba. Mais système est changé, pasteur dire ou bien tout que diable a changé système na parce que bêtise c'était oh soi-disant pasteur bazo escroquer bato bambongo baza ko escroquer bato bambongo boyela ba changer stratégie ko pesa ngambongo note maintenant prophétiser le yo na komona ba prophétiser pour na ngame ba senga mbongo te nzoka nde ye kuna na réseau na ba compter très bien. Bon, Satan a monté la stratégie, belé ni tolobaki na ba témoignage na ba émission tolobaka. Satan monté la stratégie. Yango le moni na Congo sur église moko salami bato ba mirimire Satan na ngamu na biate ngafa na bisa bière moko. On a créé ba hôtel songolo na ba boîte de nuit par exemple. Donc Satan a monté la stratégie kaka. Bible lobi baloba mabe bakutuna mabe angote. Biso ba pasteur dire to ba taxer biso to détourner ba conteneur. Donc to ibeta mutuna makona yangote. Bataxa biso pasteur dio to mutu alukuta alors bi lobi so ba lobi na bango bana raison ba muno ko ya bango bana raison ba mais bakuta biso na kati ya makambango te mais soki serviteur en Nzambe a coopérer na ba réseau à téléphone tikana biso vérité maman mutu wana ngai excusez-moi na bengi serviteur de communication et téléphone la communication voilà donc ngai pasteur dio to na bengi serviteur te c'est ça. Parce que de tout ça faut dire que pas nani mabeza nani mabeza nzambe eza wapi na basali na ye to na bato balingika ba prophétie pour to beta likambo kola loba parce que tel modèle et comme okende le papa dire to kola loba comme loba ti na ba réseau ya communication donc comme il attend de la fin bandeko na communauté faute mingi ngai na pesaka epai na biso ba serviteur pourquoi parce que et l'église ebele est fondée dans le miracle. L'église ebele est fondée dans la prophétie. Mais ce que tu Bible, Bible lobi, l'église est fondée dans l'enseignement, il y a Thomas. Donc ce que nous avons enseigné, par exemple, nous avons un téléphone, nous avons batali singa boy pour yo. Alors pesanga autant. Bon, tant que nous sommes bons, nous pesanga est-ce que Saint-Esprit convaincre autant. Alors nous nous to rappeler nga yo benganga to yo bengangai et tant bien na no betolo masolo moko boy na bona est-ce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous pour pas manipuler facilement
soki moto aza enseigné bakomema ye na baje wana te. yango na ngai nalobi faute eza mingi ya basali ya nzambe etant na bi basali ya nzambe na précise malamu to na deux catégories basali ya nzambe bavrai na bafaux. Il se peut que yo se retrouve une église ya mosala nzambe aza moto ya baje wana carrément akosopoka atribule paka marka chedi. Mais est-ce que le système est un peu comme la Chine? Pour le banque qui va passer à Chine, tout, bah qui n'a pas baby ça topé, ne va pas consommer en Ganda. Bah on va qui n'a pas baby ça part. Ah, tu sais qui chasse n'a invité passer, tout ça n'y va passer. Est-ce que le système a modèle à bon aussi côté la Chine pour la bande la bengi biso? Oui, ngai depuis na bandi kolega na émission on a salé émission de sur pasteur à Congo, à beaucoup d'occasions on a dévoilé le secret va pasteur à Congo. Raison et le tinda ngai pasteur dire na za la ngai moko. La raison est belle. Et la bêtise notre témoignage l'histoire na bagi ngana tient na bis pendant 18 ans na tient na biso na ba wenze na ba balabala donc expérience nini mais quand beaucoup me kokanisa muke et na kuta na ba camarades et bela biso no tokenze la kisi donc na ba camarades ça koye pa na lobi na yo voilà nzamba tatinga boye ikola karo oyo eza na biloko bakunda ayo keza ba je na bango. C'est tout le baneti système. On a tout bien sur la G à la salle en Zamé, au côté li bango de toujours le baneti système où il y a toujours bêta c'est toujours dévoilé donc système où il y a la communication net que a bien yo rappeler nga au consommer net réseau mon entend na combo tenge biso awa na boy ko za combo réseau mo boy yo zo benge belé les zo consommer réseau ana ils ont gagné mingi ndenge ba bazama kama ba facture na poto hein aza téléphone soit chaka ba crédit mais téléphone mususu zaka il y a facture. Hein? Yo obenge belé pour facture et mata. Est-ce que c'est combien? Système wana dengo expliquer nga yango na moni yango awate. O na yebi ezake ya na bato ba osala ba prière na ba soki na ba message na ba négocier na ba maison communication ba réseau soki obeti code songolo ozi prière ya pasteur songolo. Soko obeti boyo ozi ngongo ya moto tel alobi na yo. Alors, je ne sais pas si c'est le même système là où il y a des factures, je ne sais pas. Alors, donc, quand la Bible explique que la prière est nini, prière est dialogue, mon temps à prier, il faut que ça nini, mon temps à la concentrer dans le menayer. Donc, ça appelle ça, on a mon na Kinshasa, yango ana. Par exemple, ils ont un réseau tel, pour une autre prière à pasteur, un tel, oh yo lingaming na motema, beta code, un tel, pour la prière. Na mona Congo. Pasteur dire dans le ngai wana ngala lobi nga pasteur na bi ngai na gobenga te wana za prière mutu nengo wana ngala sa moto ya mosala nzambe papa na bandeli lisusu ngai pasteur dire to na gobetaka jamais code pour na za prière mosala nzambe. Et d'ailleurs tu connais une vérité serviteur spécial à la radio serviteur et maman bien présent français to on a lingala biso lo barao mosali boy to ba boy enkolo le patron va serviteur na mon arrêté. Patron, il y a la Bible lobby, c'est lui qui doit être maître ou grand, dans la serviteur, il y a Baninga. Hier, je regarde à la télé un serviteur à Salaki Kampana, na balabala kota stado, badoyemba, Mosali Andambe Yewana, Aye na moto. On est pas tomola, j'ai dit ba tomola yo. Toi ba umu, basali. To servi bana nzambe, to servi nkolo. Mais papa dit tout que ne fait to zonga tango yeso tambola ki na likola mpunda. Maputa tope mandala la batanda ki ete mtanyata ki ngompunda mtanyata ki mabeza bi soki mosana nzambe atamboli likola mandala la o batandi na sewana yesu te mtanyata ki ngo daki mpunda c'est que photo longo la personne lui le bagage nous servons un Dieu jaloux c'est que photo longo là que c'est expliquer non est d'accord la jalousie en nzambe eza à partager la gloire na mutu musuté bon tout ce que to sala so que église ko yemba komba Jésus ngai na kita yesu nde amata. Alors, ce qui a matinda ko matisanga. Mais tu peux que wana te me pesi biso susu pasi toze sona makambo ebele o batu babengi biso bafunda kate me balobaka soki sali yo pasi mabe nzambe ezate loba to beta masolo yango batu ebele bakabolo expérience pour mususu bazo dibanga ko benga ba réseaux sociaux wana a benga ba soi-disant prophète na yo bate bazonga ba matonde facture ya communication na ndaku no e ya ebele pour réseau wana bafuta soi-disant ba faux pasteur wana papa dire to est-ce que mabe ya nzambe ezali nenda ba sujet wana ba kosio ba bubio mabe ya nzambe ezali mabe ya nzambe ezali te sauf que Satan a osala musana ye nzambe pas osala musana ye donc chacun a sa chari mutamta osala musana ye
Le diable a retiré quand tu es dans le ballon d'émission. Pour ça, Moussa n'a eu qu'au sabato. Oui, il va faire comme Mabatou. L'homme des gens 10-10. Voilà, l'homme des gens 10-10. Ça, Moussa n'a eu. Si vous n'avez pas d'exemple, on va comprendre les malades. Et alors, la moule est téléphone qui chasse à Mikolo. Ils ont la bateau, la banda quoi. Faut te dire moula te moula ça Moussa n'a eu. Faut te dire yo mugolo na so kanga ndako malamu titole ko pungwa. Eso kanga gibi atambula mupepeye okendeze. Merci beaucoup Fongola Miss. C'est mon tendance enseigner ata mupepa bavana angoza la porter te. Aruta la kake kulu soyez. Voilà. Merci Zala Mayele ko za la porter te na ba miracle na ba prophétie. Po nzambo ndimela ye moko mukolo miracle. Belela ya koyoka yo, sambela ya koyoka yo fukama. Soko mone lekeli yo kende ko luka pasteur na yo koma pasteur na ngaza kana nguya te. Pasteur na nguya ni yo lingo azana ngo. Merci papa dire te suka ki wana te bande ko msuba bengaki. Eza likambu oyo ya kosangisa sangisa ngana benga un système sangisa sangisa mabe ya nzambe za wapi papa est-ce biso ba chrétien to kokola tape casquette ya église moko songolo totambola na yango casquette église songolo nini par exemple to pe ya doctrine moko boto ba netike on l'a dit casquette par exemple bolimbisa ya ba musulman casquette ya ba buddha casquette ya ba nana habite eza mo ebele en dehors ya ba christianisme. Ah, ok. Bible et Lobi Nangaï, quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Bible et Lobi Soso, Kabwana na Bango, Bima na Milé na Bango. Et Nake, si on a parcouru la Bible et Malam, bah vrai, bande qu'on a vu ces abattus au partenaire, même foi, même doctrine. Ngai pasteur dire tout. Mukolo morote na okende na musulman to coopérer tout ça la faire tout à l'ensemble. So il n'a que vérifier qu'il faut na Jésus. Nakosa ni affaire te adamu tunanga yanga munangate mais néanmoins papa limbisa pour internet ezali kamuna ngonga papa néanmoins kokiata kotala makambo na bango kokendo participer la mtuna culte na bango to pe kotala kolanda culte na bango ndenge ezoleka na télévision. Nous servons un Dieu jaloux. La bannière de Osala nda memorata très jaloux. Ceux qui epai bango ba osambela ba okumisa na bango Seigneur Jésus-Christ toza nzambe na ngai ti noki no sala nini. C'est que bande ko bala nanga le pasteur yo to mukolo moko te na okende mosquée. Mukolo moko te na ozala camarade ma musulman. Donc vraie famille nanga eza muto so yamba Christ comme Seigneur et sauveur yende vraie famille nanga. Mais pasteur directeur ceux qui ne dit au côté ici au boy ko côté ça musulman pas na auto pour fani ça yebo solo là. No côté ici na télévision na ozolanda ye soit ba yamaki na émission moko soit ba lexique na bango ozolanda ye makambu ya zoloba. Et ce qui peut y avoir là, comment pratiquer soit disant makambo ya zoloba. Ma bien nzambe zali. Tellement que arlo makambo malonga te po na nga chrétien. Premièrement ngai pasteur de Rolanda ngote. Ya mibale na kokota na pratique o ya tini ba sala te. Po nakata ya Islam eza na nzela ya maraboutisme nakati. Nakata Islam eza na nzela o ba bakenda kokoma ba marabout ba sorcier nakata Islam wana do monde. Donc ngai pasteur Dierto na koza tena ndako nanga na ota la télévision et batie musulman moko alobi na bato voilà bo sala kaboye bo bozwa misala to bo sambela kaboye to bolanda kombo bo je ne peux pas bozwa mungu abotia non na kosala ngote et d'ailleurs na TV na ondima Rolanda ata 2 secondes ata bayambi na Rolanda te mais papa Dierto yo soki ozo koboya koloba bongo christianisme na moboko nango si bolingo te yesu masi abi atikeli biso bolingo linga moninga na ndenge komininga tozonga lisusu na makomi nzoka nde oyo lobi bandeko na biso ya islam bauti kaka na libumo ya moto moko wana bimisi biso lelo bango na ngambo biso na ngambo tauti kaka esika moko mpo ani okoboyisa biso tolanda soki bayambi islam to mpe musulman moko to mpe buddha moko to mpe nani moko azopesa mpe bateknike na bango bachrétien balanda. Merci beaucoup. Question qui toko na sepe nango mingi mina kata question réponse nango faut to sala une mission moviba maintenant lo ba mukie et lo ngai pasteur na boyi ba musulman wana na zana bango ensemble to na pratiquer o ba otinda ba basala na ba télévision les a qui toujours partager doctrine mon côté na bango mais ba to ba zo pratiquer ba zo zo pe ba solution te oh bino la msusu ba lobi ke bino ba pasteur bozo ko sa bango. Merci beaucoup. N'a pas dit témoignage dans tout à l'heure là. N'a gagné la témoignage dans que Satan za mutalukuta za Lucifer za aventurier. So ka pesio c'est gado flatter lo comme pas na yo. Satan n'a rien. Christ a dit tout pouvoir m'a été donné bon Satan tika nani.
bato mosusu bana raison bapasteur baopesa biso eloko te. Oui, wana raison na yo, mais tika na explique place ozala na raison te. Eza que pasteur aza na eloko opia yo te. Pasteur faut orienter yo vers Jésus pour oser eloko oza nango bosenga. Et pas Jésus peut avoir ba condition eza. Première condition, yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième condition, tambola na kobanga Nzambe. Troisième condition, sepelisa Nzambe. Nzamba pesa biso te poto sengi bosimba eloko malamu. Je répète, Nzamba pia biso te poto sengi. Bible lobi nanga, il fait grâce à qui il veut. Il bénit quand il veut, comment il veut et où il veut. Selon apparence. Sur le mouton dit, ah, oh, dans un député. On a mon fois qu'il y a un pote en bas aux États-Unis. Oh, dans la mouton, on a bateau de apparence. Mais Nzamba na calcul, Nzamba pambola na ba illettré. Nzamba soit ba vaut rien. Nzamba soit ba chèque comme il s'appelle sa valeur. Tant on a na poto, tant on a que la poto, que na ba calcul la batute. Bato ko que na nenga famille, même ta bengi toi famille na yote. Donc Nzamba dans Nzambe. Mais papa dire que ça ndenge ni moto alongwe chrétien komi na doctrine mususu to pa komi na tonga mususu to pa ndimeli boyambi mususu. Et ça lingai et ça ngai pasi vraiment pour mutu wana non qui a changé façon ensemble mais apungi nzela pengui. Apungi nzela. Libanda ya Yesu vie ezate. Libanda du christianisme vie n'a confirmé vie ezate. Maître Jésus avait dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Nous allons être chrétiens, à quoi musulmans, à quoi nous allons secte, mais où papa dit tout le monde a payé quand on est chrétien. Bon, ceux qui sont chrétiens, ils ont pratiqué, ils ont accès à la TV, des tonga mususu. Au banda qui est une émission, soi-disant, quand on dit quelqu'un soi-disant, c'est exemple. Donc, mon ami le bagaza chrétien, mais asa la mama chrétien te, a pratiquer par mususu. C'est que bateau fingi sa combo à Jésus, les bateau ba fingi sa basali ya nzambe watamba na bosolo nde bango wana. Balati image ya bonzambe, OK, na cessé ba osala mama be nde bateau Bible loba, na tango asuka c'est pas ce qui disent Seigneur Seigneur, ba kokota bokonza likolo. Mais za bateau ba osala volonté ya nzambe papa. Montani ngana na confirmation na biso lelo. Tikato pusana susu papa dire to poto tuna yo motuna ete batu ebele balobi te christianisme mokondi na yango ezali nani. Quand on dit christianisme tozoka moko Christ na kati c'est Jésus-Christ qui est l'auteur. Siko soka kepe na yamba mususu akuti pe Yesu Masiya nde pe mokondi kuna atikala to aboy. Mais soki yamba c'est l'église non? Et tonga mususu. Ah voilà. Soki mutu alongo na église oyo akene église oyo baoteya kaka Jésus mais azaka na kati ya ndako moko mais soki mutu alongo na église bateyaka Jésus ake comme église batombolaka prophète bango babenga prophète na bango Saint-Esprit bango so osambeli prophète otie na mai ozwi boye bango so ozwi bamungu otie wana abungi nzela ntango akei kuna kuti bazobelela Yesu Masiya mokonzi bazondimela Yesu Masiya mais balobi ke Yesu Masiya aza prophète po bango mpe aza un grand prophète. Nani pe aza prophète, nani pe aza prophète. Makuti pe Yesu Masiya netonga wana. Papa dire to. Yesu aza placé likolo te mais Yesu bandimi ye mais azali na ye mosakolo ko basakolo so papa de tabungi nzela peka. Oui, soki eza na hypothèse wana c'est que mutu na bungi. Parce que Jésus-Christ non seulement un prophète aza Nzambe. Pasteur dire te confirme que Jésus-Christ aza Nzambe. Soki babengaka ye prophète, n'a pas ça bino raison, na mission il n'a pas no raison. Soko bengi Jésus-Christ est pasteur, n'a pas si raison. Soko bengi apôtre, n'a pas si raison parce que il avait la plénitude, il avait tous les 5 ministères en lui. Yangwana n'a pas sa raison. Mais tatina ye, Jésus-Christ est Dieu. Soko tangi na Bible, tangu nzamba zwa na mokili na mokanda ya Isaïe, a prophétisé lobi, ngai mo na zwa ko sauver peuple na nzamba binga mo na zwa sauver peuple nanga. Après si nabi bokomona elenge ya mwasi aza moseka ta vierge akozwa semi et nga nazwa kobikisa bato na ngai peuple na nga donc nzambe ndimi akokita na mokili alors nzambe asedegizaka mpo aza nzambe kotuni tuna baquestion te koluka oréfléchir te parce que aza nzambe eloko esalaka bonzambe nde mpo asalaka makambo eza différent na biso bato il est capable de tout sauf il est capable de tout sauf rien. Papa dire to olobi nini poto kita to kota directement ta une ou deux minutes na témoignage na yo po to kokaki olekate bisika oyo ebongaki ebongi na minoko ebi koloba to pe bi kombanola makambo malamu
kati na bango na sepelisaki nkolo ete parce que nde babeta mwasi te papa dire to olobeli bachrétien nini oyo na batelevizio na bango bazokotisa beyamba mosusu mpe bazokopratike makambo oyo beyamba na bazoyebisa bango mais na miso na bato babibengami baza bachrétien baza bapasteur baza bandimi baza bayembi que sais-je encore. Merci beaucoup Maman Tiffany. Dans je me rappelle encore na mboka na biso awa Congo napesa mosala nzambe mbote pasteur Bauti na musika nikoleleki bango bandeko ya Brana banotala TVD avant basala la chaîne na bango. Pourquoi banotala parce que bandako éviter batala n'importe quoi. Et toi ma chaîne na bango bimi bakoma kotala tiko ba télévision ya ba chaîne na bango. Donc mwana yebisaka bandeko ntango oza chrétien tout ce kokosala ezala mpona gloire à Jésus. Et batelevizio totia na bandako na biso toza na bana toza na bafamille toza na bango ensemble. N'oubliez pas que les enfants font ce qu'ils voient et ils parlent ce qu'ils attendent. Alors yo kotisaka nini na ndako est ce que eza mpona édifier bana ekolisa bana epesa bana enseignement songolo to oyena eloko na télévision mpo edistraire bato epengwisa bana to egare bana no na nzela ya nzambe. Yango wana nazebisa bachrétien na ndako na yo tokota n'importe quoi te basala nzambe koyamba n'importe qui te koyamba n'importe quoi te po ekoki kobebisa foi ya bato baza na kati ya ndako na yo. Ndeko moko ayemba alobi soki Jésus Christ soko yami nga seko yami Yesu soki Yesu ayambami na ndako te seko yami no venga te. Donc c'est Jésus Christ azala au-dessus azala maître ya ndako ya bavi ya bato. Voilà mosala nzambe akopera na nganga bobeta masolo nini o totanga na nganga na classement mais depuis yo koma ngambo na inga mwana ukabona ti mais okopera liso nini soki mosala nzambe akepa nganga seke bazala kopo na ke kosala akeke liloba mama na ngai naloba na émission leki mosala nzambe akete liloba te nganga pa reconnaître non nango mokendo na okufa na ye mosala nzambe na ye koyambola sambela mpo na nga e natiki bakisi na nga c'est ça. Bon yo ke no luga nganga pa na yebani ndenge ni bala moko te mi balete ni sa tete yango le moni me ba musicien on ngana benga ba musicien yamu baloba n'importe quoi mais ba bo santé là ba comme après akufa na bakisi na bango bakimela pa basala nzambe et directement na ke ko pesa exemple la musicien moko luambo ba benga luambo grand maître na mboko na monde te boyeba luambo ta grand maître aba kufa eba ke yeso za mokonzi yo musicien finga basala nzambe nkolo ya basala nzambe wana akuta na yo. Suivez, écoutez, voir une seule chaîne, www.nazarientv.com, avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Directement na ke ko pesa exemple la musicien moko luambo ba benga luambo grand maître na mboko oyo nzamba bongisi balasi ya bazali bapatien mais baba bapatien te baba micro bilaka na nzambe likolo na ngai pasteur dire mokolo moko te na okende na musulman to coopérer tosala basala to tozala ensemble. Bonjour, je pense qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci comme à la coutumière.
abonner. Il n'y a pas de souci parce qu'on est ensemble sur le www.lenazaréen.com, un autre site, un site qui édifie pas mal des chrétiens.